Mais tant tout ça qui n'a parlé, le roi de la forêt côté pina n'a parlé, abimisa na bilamba. Donc bilamba na habité dans tout ça nga o memang. Bilamba na lata jour à test nanga, za bilamba le roi de la forêt pesa. Tant na yo ya ko sala nga lokola moto na belité mboka na nga libanda bolingo, na belité kasi vozo bolingo dépliquer comme ko sala nga ye yakara chimé de kalongo yo bolingo. Azoyo kate yakangi matoi ya boko yanola nga ye baby love ila la kubala ya wala. Donc yangonde pena sikoyo na biso bakiti tomber na biso tomber ya ndenge ya faux. Il a fondé le roi de la forêt monique petit nangoza na makama. Tango bana ngomba 80 jours wana koma tango c'est bon dotinda nga ngomba 80 jours. Petit nanga kima bambang ndo mone fungola nga octave na ba travail na banda osala parce que tant na kota wenge na kosote na zwa ba menace belé. Ba menace ba bakango voix okanga voix ba kokate voix ya nzambe ba menace ka ba yanko bika ke so koto kese ba msuso ba sepelité oko ya repe ba kalona kwengu na ba betio pocha frus osanini okima ndele roi la frabi ke ba na bi mouvement ndenge zala putain na ndimité ke Richard on a 40 ans na ndimité non so on naviguer na ba trentaine aza ya na quoi to ngana yaki musala pona benga watu bayaya ke poto embali boso ba réalité ni beaucoup tala on a poto bat ba yamara bino ndeni en tout cas ils ont moment les plus forts il y a vu nanga en tout cas ba moment bon ezaka mi balé peut-être jour na botamaka na jour à moment là donc un moment donc mon bateau ba voyage na individualité. On voyage ka yo monde si yo bokeno ka yo moko en tout cas lengi obiso to kana beaucoup koyo kangote en fait bosa ba mi et puis bosa voyage moko webi ka oza na Congo na okenda poto tesko bokenda ngona ba master no lokwa ba lobeso po tant okenda na fanda pembe na lobeso ya fandi ku asa na gauche tanga nga fandi mopanzi tokena ba kuste poulet en fait biso bato asikana donc joua moko ezala ki wana ezaki super impossible. Zaki super dans le super impossible donc na éviter quoi ça va monter nzoto nanga ezala fragile pana yo limba seka moke bomangane lenge solo sambo yate oko risquer pe vie na yo parce que surtout dans la maison mère on a concurrence et ça bat baluka na bandenge ya mabe na bandenge toyo yebi ya mukini mutako luka bat donc ceux qui osana na lignée spiritualité voilà on musique à maison mère ça place moko succès makambu tout balar mon place succès makambu tout balar ils ont place pe jalousie ils ont la makasi voilà ça na mon tenka denzembo mais nzembo mso sala mystère peda grande partie za yanga msupe fabus à chaque cœur mais grande partie débit stoko ta refrain eza yanga yum to comment voilà eza yanga mais bika ndinga orchestre ba komaki CG Elliot voilà ti ba chanze mbona Elliot mystère eza nango Elliot te yum to liara mbongo to liambongo te bon Elliot mtalia mbongo ouais to mokota ce qu'on a katimini on a binga banga nzala te yango mona banzusu po ba longo orchestre fo ba kima non na poto to musufu ba welela no mikanda zwino mukanda po attaquer le roi de la forêt donc ngana mutu mona zwa vie na temps réel ceux qui vivent dans les 5 mutuma ko matinanga te na Kinshasa je lâche l'affaire c'est ça mec na poto na ngepe na sala ngoma loko esa mona Kinshasa na kenda pe poto na ndenge na ngamoko nyoso to sala lelo eza po tozaki na fondation il y a bien il y a koleka toujours chance il y a koleka na école il y a bien le quoi wenge musique à maison mais parce qu'il y a ngone ya fondation on nyoso biso to tikali yaka banda kuto ba nini to baksa kaka to ba niveau to baksa kaka donc fondation et ça déjà wenge musique à maison mère il y a important de yango il y a réalité en face et ça que biso congolais photo supporter ka koloba pe vérité parce que so muta lobi vérité et comme le cas mutu tout le monde on peut pas ba joueur ba joueur ne sont pas au Kenya ba mso balale libanda en fait ils a beaucoup de tapé na réel na ba to Kenya voyage moko na Nigeria les rois de la forêt wana vient na si baba kufi les rois de la forêt zo vol à Kenya déjà braza pour qui ta fala yamba la moko libiso to kuta ba difficulté kuna to lala pena na hôtel ba réception na 5h to pena réception o nganani o bino bo mona ka yende likola ba na bango na biso na réception
comme non banotala muninga ya wa mbongo mwana te to kangsa voilà ya ba réalité en fait yango mte sala que vie est à la vie. Sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouvert 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de détente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par celui qui est et qu'il reste l'incontestable, indéchiffrable Papy le Roi, carte illimitée, formule Souka. Baba Nati. Mbote mi na bino bandeko balandi ya Congo mokili, mbote na bato nyonso bazuli bakolanda biso partout dans le monde esika bozali, ba congolais nyonso surtout ba en étranger na ba gabonais ba gabonaises ba okomela biso mingi na pesi bino ba mbote belé na yebi ke bozora ba information awa na site na bino Congo mokili. Na présentation ezali moko ya bino mosali na bino nde na lobarango chaque fois na deji bwa kungu tozana pona sa musala pona sepesa ebela bato batara biso na caméra tozali na van mwana yende asali ke bozo ba image oyo na banda kuna bino et puis na montage tozana sim célé donc yaza kuna na niveau ya Paris nde bon basali ke équipe mobimba po bozwa émission na biso o lelo tozo bela émission o botala ngo na poto eza to représentant deux personnes adoywe a présenter ngo na poto le quoi artiste msu bazana kin donc gana zana pour na kolandela artiste bazana kin émission to yambara artiste mikoto beta masolo à maison mère bobi ke maison mère ezali orchestre monene bato belé baleka na maison mère o toko sata inane to yambara kara bato basali na maison mère tozui ba danseuse tozui ba maître tozui ba chanteur tozui ba instrumentiste donc baza vraiment ebelé ya wana tozo yamba moko pona abeti so histoire na ye lelo to yambi moko ya ba artiste ya maison mère o alika pe na maison mère amazasu na maison mère te a traça chemin na ye bino bat bota la biso na nzela numéro to chaka na se ya ba télévision na bino bosenga ki biso to luka déplique pomba ya nuance to kapé moi liso na ekokota na na maison mère ezara ndenge ni na mikakatano nyoso to kutana na kati ya maison mère lo to kosola na ye mbote na yo déplique pomba nuance. Ouais, mbote. Bonne santé. Ouais, santé ça va. OK. Donc to yeba na bato bota la biso ponga na mona okamba mona maison mère banjo yemba okobete ya biso na mukuse ezarande ni kokota na maison mère contact ngozo ndenge nini nga kokotanga na vwenge musika maison mère mutalukanga plus eza vie monib na vie na musika sika na kati poto na poto donc na PCP ba mbote place azali bon banda da olukanga depuis ngasko na ndo buya nanga na ndo lingate abi avi yo mema okesa mo bato ba mbali kolo bato ba mavenga na ko na mambu kuna ti ba ke koma na tamo bojour msu na ki na répétition pas tonto là to bimisko libanda azui maman téléphone a passé un maman le roi de la forêt na bi venant sur la bio sur la kaka na soli apeti na ndeni oza bien wana vient sona apeti na ndeni oza bien on a bien yaka boya parler na musika sika na longo sko téléphone o banga la bi vie pona nino sali boye vie après tozwa taxi wana ba tokomaki na ma campagne ba 18h mo boye tokomi tokoti pe tokoti de la forêt fanda zaki na délégation mo utaki Brazzaville na ba vie pacho panda ba fanda bango nyonso na nini sika komi abia vie pe chango yeyo betina ndeni oza bien na bien za bien et tout bengi maindombe maindombe yaka baswa maindombe azwi guitare akompeta to ndeni oyi banze muna biso na FCT tukanga bena banze mba wenge musika bisinga sava
improviser kasi babengi maindo na bandi pour improviser wana na yembi ça va ok c'est bon musika sika pecho mpena ça va to fandi singa ça va yaka lobby to bima sope na musika sika mutu mo azalaki wana apesinga 100 balles sepela ndi na yemba ka juste $100 apesinga ba vieux patch apesanga $50 j'espère na quand ça monta mo bope wana yebi ka to bimit kaboleli pe bato bazalaki atoke na biso pe pale après lobby to ya sko na moi kana ndako awera lobby nango to ya na moi to fandi kana mai ndome to banjo répéter ça va bi petanga foye kola nostalgie neto bando yekola mutali bosano l'accent contre le roi de la foya lelo na monye koki est-ce que yoko zwatan ya kolinga ye comme d'habitude na bando yekola ngotanga monike na maîtriser nga bisinga petit na ngap na poussa voix oyo et adhérer pena orchestre nanga nga nasina ndimi na nga yo mais biso eza la samba atina no petit nanga sokuna ba boy na na loko sala te makabutu et oza déjà obeba c'est ça va après ce problème ya te to kende na saka test na yozonga na pe parler za kisko yo komasko mercredi na osiko ya semaine o ya kikoyana to ya pe la samba na komi na ngape mais tant to saki na parler le roi de la forêt kota pina na parler abimisa na bilamba donc bilamba na habité donc to sanga nenga o memango ilamba moko to bilamba taka na biso ke tozanga ndenge ya omemelango la valise na sachet on a valise sachet viva o babenga babilamba na biso nini babenga ballon te wana ki ballon ezaki pena ballon donc lampo bilamba pena ya elikolo ebele ne obimana na bi nona ntumuta edanga jour en auto bimisa na musika sika to zui taxi to chez biso pas tante na pona no fanda pas tante nanga na komi na longole musika sika ya ye musika ko sabi petse nanga ndeza be batukuna ba uta dia ba poto onde via pesi weza po achao dia na lini sege vie a sepela nao donc yo zalaka calme bilambo ko teka ngote batilong na longole pe ya para musikle na pesi pe musikle bilamo na lata jour à test nanga za bilamba le roi de la forêt pesanga na eba izaka polo moko ya galiano e bimana mutu boye na mutu mo boye za mo serso ya noir na bam donc nyoso kana lata ki za bilamba déjà ya le roi de la forêt après ton ayo ya pe test na fin nanga pe ba test pe bandi ba yo présenter ngana parmi kande ba cha mulongo to ya neli eko matourna ngati na yepe eka na bandi ya lelo na monye koki la samba déjà dans la première note nanga déjà ko dagna yeba ndeza ka batu msuba yo sa teste ayena batu na ya zipa kombi to desa esete yepo ba soutenir yo sala en tout cas nga na sala ngote na yeba to yana grand frère nanga mo ya quartier na ba massa nanga mo Pascal Kanzel to tanga na ye to zaka délégation moi y a 6 personnes au moins obi déjà que frousse au bat bazara nango peut-être ya ko banga déjà les rois de la forêt na podium nga c'est longo qui déjà parce que na parlé déjà na ça déjà air tout na ça moi 5 jours déjà na les rois de la forêt déjà ta mu tapé sur des opportunités bilamba donc ça déjà na 30% déjà au quota wenge musique à maison mais 70 et tikali public na ba chef net roi ba c'est bondo ba juger pe makambo sinon kota mais appréciation déjà na parlé déjà na ndako na mère na bana tout ezalaki déjà correct déplique comme na ndako banda de otambwama ton ayo banda wana na koti boy na biso kana première note kaka ezaki de mabe ton ayo ya ko salanga lokola moto na belite mboka na ngali banda bolingo na belite kasi voza bolingo dépliquer comme ko salanga ye yakara chimende kalongo yo bolingo azoyo kate yakangi matoi ya boko yanola ngaye baby love ila la kubala ya wala donc na belite kasi voza bolingo dépliquer comme ko salanga ye yakara chimende kalongo yo boli yazoyo kate yakangi matoi ya boko yanola ngaye baby love ila la kubala ya wala la kubala ala la kubala ila la kubala alesaka boke fresheri mama ga frebobi bina boke fresheri l'orchestre vous savez là
Pardon? Abandela? Usali kusuzala. Donc yango nde pena sikoyo na biso bakiti tombe na biso tombe ya ndenge ya faux. Ya fondé le roi de la foi monique petit nango azana makambo. Tali pena no pecho azana makambo. Ndi après test ba yo benga héritier, obika la samba ndezaka héritier. Aleki wana peto tetani pe mbumako. Bobanga kiete. Banga yite. Pétana pena sérieux mamna baba image ça sérieux pena donc on a na clé déjà il a la kuba donc so yena niatika ke loko wana misio eza mabe nde par après lobi nango pe ba répétition bandi sur faye na zo temps nanga ya ko masko ko yé ko la kokota na bain ya musique a wenge bon franchement nde na yaka voix nanga pena nano koma ba songete nazaka voix moko kaka première voix moko léger quoi nde toloba na musique par après ton yo que n'est pas c'est bondo papi kakol na komi sko ko zo ba cassette a wenge na komo travailler en fait eloko edanga parce que na moi mayele ya okanga ba biloko na ngomba ngomba 80 jours wana komata ngo c'est bondo tindanga na ngomba 80 jours tepeti na kima ba mbango ndo mone fungolanga octave na ba travail na banda au sala octave et comme vraiment likolo après n'est-ce qu'on s'adapte sur qu'on a makambu ya mouvement voilà ce qu'on a eu ba déplique tant au sala qui teste après ok ne vend pas kakol ouais ce que ça bon pour les loi et la maison mère tu en fait les akini il fallait na que fanda parce que tant on a kota wenge na ko sauter na zo ba menace belé ba menace ba yanke bakango voix bakango voix okanga voix ba kokate voza nzambe ba menace ka ba yanke obika ke so koto kese ba msuso ba sepelité okoya repe ba kalona kwengu na ba betio Pocha frus osanini okima ndele wala fabriquer bana ebi mouvement ndenge zalaka non ngamba ndo tindelo batu ba sérieux wana ngoma mbeleka nango ndo tindelo batu po ba beta muri muto datinda en cachette c'est kala yuma déjà ngomba quand on ba tanga su ba kombo wana te ya ngwana moni batindenga sikoyo passer bondo moni ke kuna chef d'orchestre nos amours protégé et puis tant to ya rep to ya déjà na ye mutu déjà okalenga azate en fait toujours qui protection on a quoi voilà dina yeba déplique pomba yebisa biso na orchestre nyoso tango lobi da tango kotaki moi ba menace ba to utiliser be kiri na bango po ba luka ndezalaka ba salba chofre sokima yebisa na kati orchestre ndi bondo telema wana mutu ni bondo sola na ete mutu ni bozai esprit na mine tout na teko autant solo bon presque batunyon so bon obi musique ya monde à hypocrisie boza bosola na bino na mutu ante mais na podium bosa ka semblant d'être bokoza mais bosola raté bon tout ça te pour longtemps ba comme mais batu ba otalanga baebi batu to bon ba guerre na kata wenge bon ko wela nini basi poza msu mwasi to mona ngona musique c'est la jalousie musu c'est la jalousie ça que tant muta koti ya monique jo pa na makambu na nga pe na makambu ke ba ko compliquer nga pe musu c'est la jalousie elle on te gaba mwasi moya oyo azalaka na ya komi na yo non en fait bon bato pe non ba balaka te ba sérieux na to na droit mutu na droit chicoter elo nyonso alingi comprendre to balena te mutu tazaki engagé comprendre en fait musique eza bongo eza ba makamo a bongo ko ya pe na moi sinon moninga muso atali atire pe net yo zo ya nani to bazo te ngabi bazwanga na ba sérieux na ba dodanga pe ko na dodanga ba belé bala ba ebi ngabi na doda pe ya franchement la vérité bon il a air non to bon nako bengo bo jeunesse comprendre maintenant non jeune mais ils ont ba délire et tout mais ça va ambiance dans l'orchestre qui très très bien bah tu n'y sommet sauf que bah problème ou un orchestre bah problème ou lelo ou abundina oyo ou manqué ou linko yo kamuninga te voilà et là manque nani nga en tout cas franchement la tika lo manqué mutu te manazaki nde réaliste obundana nani nga te na bundana mutu te nazaki nde réaliste so mutu moko alinga loba likamo ya lukuta peut-être na TV na zaki prêt ya roboya nazaki pena prêt ya roboya parce que ba mensonge pe andoleka libanda ya population forte moi Joana Konzara bino Joana yem tasala ka boy Joana non
Parce que biso pe toyoka pena ke nonde zawana bino subando benga héritier ya wata. Ou benga ke héritier ou benga ka yaya et pas no konza bino no pesa bino ba ordre oui. Ngai déplique. Ma benga mutu yaya. Na kacha wenge wana. Po bien za ki ala bena enfant chéri ya Viento na ba petit lelo na ba TV. Ata ba leki ne pas benga ba petit lelo na ba TV. Yo benga héritier. Et ça ceux qui ont l'émission non le bango avec mon cœur quoi. Matika lo salon. Pourquoi et puis peut-être cause à écart mongo il y a grave temps on limité que héritier on a 40 ans. On limité non. Soit on naviguer dans la trentaine. Aza ya na quoi? To ngana yaki musala pona benga watu bayaya. No bangi makasi. Toza ba collègue quel que soit âge na yo. Moni ata vient na biso ya poli ata vient nga ma collègue na nga na kati ya boulot donc na yaki monye musique maison mère te po na benga watu bayaya ngana yaki po na travailler quoi. Voilà. OK. Pourquoi c'est ça voyage na liboso? Oh voyage na maison mère ezaka voyage na. Voyage na liboso ezaki Lubumbashi. Lubumbashi tout premier voyage nanga avion pe à liboso na matana vi nanga ezali na kati ya wenge musique maison mais yaki avion de Kinshasa Lubumbashi. Voilà. OK, na poto combien de fois? Poto plusieurs fois na ko calculer nombre parce que maison mais yaki bon ça une semaine na Belgique bozongi Kinshasa 4 jours na Paris donc yaki orchestre yaki na grâce Zénith Suisse deux fois. Deux fois Zénith de Paris na beta Stade de France wana na CV na kacha ya bien na kata wenge musique maison mère cela voyage na toyoka ba rimer et le baba mingi de maman po bima c'est ka bino bata kati bobeta masolo ti ekomeli biso toyoka ke kakola futa batu minerval soko zapa na ende bolega na ta information na rotinda bino ke nde wenze nikiranga catch ke zo ba na classe. Est-ce que maman on est surtout beaucoup c'est la cacole macam? En fait so fona lo ba vérité bon papi cacole certes landanga wana ngada vinanga nga fanda na palane solo na côté ba esprit mususu ya musique et la grâce na bon en fait jango dandeni eza ba moins talentueux o ba yaka sko pemena na papi cacole lokwa ba tellement que ça chef moi sko yango na ta fo luka na ndenge na so congolais so monique na domaine non na moi ma caste fona luka na corrompre. En fait ça bon nana ndimi pété que mutu mona mukila boya pe l'art so ba kabelier en fait yani bateau ba yebi nde musala bien te bonga bana tikalo fan pas papi cacole en tout cas na soko kabila ndo kabila na reconnaissance ne na fanda na parler na meke na pese mbongo poke il faut ba aligner nga déjà nga ndo craquer na ba micro te so na yembi te je m'en fous comprendre nga la mutu na sala mate talaka nga uta bakota ba bale biso moi nini ezaki nango moi respect mutuel ezalaka nango na ba kento wana ba musicien bazalaka nango te ke il faut ka nga et tout voilà ba o ba yaka pour ba futa ba minerval soit disant minerval ya peut-être ba o baza moins fort ne faut ba ya ba utiliser force wana donc vous comprenez de ces émissions calamité mboule kita est logique donc vendre kolongola c'est important mais éviter ce qu'on déplique il y a cette non tango OK poto emba liboso ba réalité ni beaucoup tant on a poto ba yamba bino ndeni en tout cas ils ont moment les plus forts il y a vu nanga en tout cas ba moment bon et ça comme balé peut-être jour na botamaka na jour à moment là c'est un moment donc mon di bateau ba voyager kana individualité a voyager ka yo monde si yo bokeno ka yo moko en tout cas lengi biso to kana beaucoup ko yo kangote en fait bosa ba ami et puis bosa voyage moko webi ka oza na Congo na okenda poto tesko bokenda ngona ba master no lokwa ba lobeso po tanto kena na fanda pembe na lobeso ya fandi ku asa na gauche tanga nga fandi mopanzi to kena ba kuiste pour en fait biso bato sikana donc jouer moko ezalaki wana ezalaki super impossible ezalaki super tant ba super impossible donc na éviter quoi na ba ndeni na ko raisonner moment ngote kolongwa na aéroport na biso awa ya kin siko koma na Roissy Charles de Gaulle akei to kutana na ngokuna en tout cas taka na ko expliquer ngote que bo yé ba yambi bino na ndenge mo et puis boza attendi ba to ozela bino tant to yé to jubis na biso to sali ba interview et tout
tozwi bis na biso toke na porte de la Villette j'espère na bébé hôtel bamisien nyonso bakendaki wana pringa baye obenganga pas de roi de forêt mpona rejoindre bango na hôtel Ibis donc nga na ndolala kuna na le roi de la forêt donc bato wani bachambre ekokaki te non c'est parce que nakoloba nini moni nazalaki attendi lokola combat ya Mohamed Dali na so ifo na loba bon nayebi ke bato tu bazalaka na poto bayebi nazalaki motu mo bando ozelanga lokola combat Mohamed Dali na Foreman na stade ya 20 mai motu bazelaka makasi na maison mpe mozalaka héritier voyage na ye akendaka babetaka zénith wana bato héritier ezalaka héritier mais yo bafulaka makasi te so bafulanga makasi te naoloba bato baa na poto bayebi ntaka naoloba oke eza lokola komba ya Mohamed Dali na Foreman na nini na straveme donc ezalaki non fallait pas bamonanga nzambe mbulo nzambe eloko nzambe naobanga tokimi kuna mpo etati ya mbila ekweya donc tochange mwa place donc toaka na kati ya lopango ya déplique lopango yango mpe leki monene makasi donc faut toexploite yango pomba noloba ke bon bato bacomprendre biso oyebi kati mbula voilà intempérite oyebi eza bamoment mo fort ntango nga na yo okende baye ozwanga nake na hôtel ya le roi de la forêt parce que bato banda ozela ndenga parce que nazalaki événement ya concert wana quoi grâce ya le roi de la forêt voilà basi apoto bayambe bino ndeni basheri non bamélomano ka basheri ka po basi basutena mibali makasi ezala na église omona basere basutena makasi nga côté na ndenge bafan quoi bafan club balati bapola déplique bafi quoi po bakiri mpe eza ebele bafi oyo mosusu oyokaka bayembaka omona bango te osu motu mosusu obwaka omoneka wana donc na sens wana en tout cas na ndenge na nga en tout cas nga bina bato bayambenga surtout plus ezalaki basi vraiment quoi donc basi bayambenga bien baplay bayaya en tout cas ntanga na loba ya moment fort ya vie na nga donc eza après kobotama na nga nde moment wana ok ce que ndenge nayeba ti ozala na maison mais osoma bavoiture combien mpo musique ekendaka voiture ndako bilamba mwasi ya makasi nyonso twana ya kompagnie ya bino voiture nio ya liboso somba voiture na nga liboso yaki ml naki ml donc série wana voyage poto ya liboso on akende ya liboso voiture na liboso yaki ml ml pena tango eza na Vogue 320 voilà couleur ezaki noir voiture na liboso yango wana deuxième voiture na nga ezaki Cadillac Cadillac ou AC voilà deuxième voiture na nga yango wana troisième voiture na ezaki Pathfinder voilà, troisième voiture na ngwana, quatrième Mitsubishi. Mitsubishi. Donc faut me rabattre voiture 4 la maison. Ouais, 4. Mais naeba nzembo ya liboso oyo sa na maison mère. Eza nzembo ya le roi de la forêt pesa ki oyemba to zaki pena yo moko titre signé depuis Pomba Nyonso. Normalement ezaki nzembo ya le roi de la forêt dédié pas la danseuse ou où mais là une orchestre le quoi mère Napso Linda et tout voilà là qui dédié pas na bango mais il y a Mamoto voilà bah chaque soit parti moko ezaki il y a le roi de la forêt parti mususu ezanga ne na sala isala ki yango ba cœur mususu ezana na chaki voilà quoi donc na chaki pe moi part na la katia ya nzembo wana parce que fa identité de plique pesa là nzemango oyembela ki yango nani wana yembela limba kam voilà yembela limba kam nayebi ke place moko aza mpe tonton limba kambo na bana tuna ndako oza osepela tokoyoka ngo mwa moke mosika na ngaliwe nga nakoka tshwasa yo miteboya nango sanonkuta ezalaka na raison supa bolingono namelaka nabukutaka mpe mikuwa nga moto nazalaka na yo na chambre na palais nga moto napesaka yo bilengi oyo olingaka salanga ta plaisir bebe na ngai salanga ta plaisir bolingo na nga nalobela yo esanga moto nzoto no
nzoto na ngai ezalaka fragile epa na yo limba seka moke bomanga na elenge voilà. Ok, merci beaucoup. À part wana ocha nzembo, ocha combien de banzembo la maison? À part wana na ocha mitera champagne nazana tenya ya bolingo na yo atana lia na meli 20 litres mai voilà. Est-ce que médicament mitera salaka bien nanzota motambo kono soke simbite explication monganga voilà. Ce qu'on a na yeba na maison mère bozaki ko sala dioka bile mi balé na Fabrice. Ezaki wera somta asala keza bon to po bile mo boponana boyemba. Ezaki dio e bando sala bien na batu yangana tando sala ngo trona e voilà. Et puis l'esprit P, ezaki ndenge moko ezaki en place voilà. Mais ce qu'on prend une tête na bando mona na banzembo na yo héritier bando oyemba. Bah c'est pas linga yemba te. Non, c'est parce que aussi peu esprit peut d'acquiner monter. Moni pour vous ala bien à mutfo vous avez esprit mon corps, vous avez esprit mon corps, makam mon corps, boyo kanipe mon corps quoi. Donc esprit d'acquis moi divisé quoi. So il faut dire la vérité. Esprit d'acquis moi voilà. Bon toi ndo yo kana te héritier za 4. Mais tu okapeli solo moro. Oui, azan 4 non? Non. Nga sala mamna na ndenge na pas ça mamne na ndenge na. Mais tu okali solo moko déplique pour alliance que yo zaika soka ba ebisi weza ba ndeka batu bakenda maison mère donc on a peut-être question on tout même to confirmer les biso ngo soke za solo to za lokuta to yoka yo zaika so munika ke wata travailler na mutu boy a travailler na nganga mo boy yo faut que amataka o ke lukanga ngana pour ozwa makamba wata oboto le banganga trop na maison mère. Atika lo yo kae na ba disolo banganga te na éviter non classe héritier kotoa ka nga en tout cas franchement kotoa raté na éviter ce que bon on y ba vie personnelle vie intime ndenini nga na ebi ka héritier chanteur na tika yo kananga ki na mona ga panganga mo boy x ou nganga moko y na tika lo mona monter donc na éviter na confier nganga ngo quoi nini pe pourquoi. Voilà, quand on a pas ça nini, soka après ça n'enga likolo te afungola mapata te na kina mona maman nzambe, maman bangangana na ibina ngamuti. Mais yo pendo zana to ça la musique, ozana mo singa mo loketo mo protection mo. Non la protection te mais ensemble là quand même du moins tout ça la musala moko, yo senga spiritualité faut intervenir. Le plus vite possible écoute parce que dans le monde d'abato mabe ceux qui le sambo ils até sur le sambo yate au ko risquer pe vie na yo parce que surtout dans la maison mère on a concurrence eza bat ba luka na ba ndenge ya mabe na ba ndenge to yo yebi ya mukini mutako luka bat donc ceux qui osana na alignement spiritualité voilà au ko risquer voilà spiritualité ezaka tatu so ba luka na bi spiritualité ba yebika non spiritualité nzambe pe makambo sala ki spirituel voilà il a été spiritualité là ka été que OK panganga moko bo certes ils appellent na batu bakenda pe pa banganga certes et appellent na batu baluka ba secte moko bo ba se confier nango voilà ezaka pona ba mission te pona batu nyonso ça dépend ya mutu na mutu ndenge amona ka vision ya makambo na eko voilà donc appeli solo moko tango utaka ende la remarque kaka tous ba confirmation tous ba biyano to kali solo mo kenda o lukanga o kendo ko simba kismo na end o ya Kinshasa et beta mutuna bando sa mutuno so encadré dans spirituel et simba te moto le kama kaso kendo ko boire kisi wana na cimetière a kitambo na buto kuta na ser na biso mo na tanga combattre est-ce que li solo ni za solo ça qu'on dit mutu na bouja oh mais so sera ngwaza poni bo lexika na TVT mbamo aloba nga courtois na et yo no mona sera ntango yo ke boire kisi na to mwana somo ko bima place wana lo na sera pa kina makamna sera pa kiva bo se retrouver bien belle oh maloba peut-être batu ba depuis ka okosa mais akufa oh malheureusement fallait pas kufa pena zala ça makamna wala fallait pas kufa fallait zala non nakenda un des cas sur invitation
nasenga pe permission kutu na orchestre comprendre so kutu na ela le roi de la forêt ba sultan oya ba indien ba série wana oyinde le roi de la forêt banda olata na ela ka so ya banga kité azwa kiango voilà nasenga pe la permission ezaki officiel nasenga permission que non faut na voyager sur invitation mon ami moi cop nanga mo boye ya yebi ka biso ba mission mo matolo nakenda pe ba Lubumbashi nakenda pe ba Mbujima ka end mte bank sa ba tout sérieux et puis na cimetière Kitambo pas que mon nanga kuna bon na habité quoi habité faire un officier en a été fallait zala pour expliquer à long et à large. En tout cas, Mboulé Bandi, Bandeko Balandi, depuis Pomba Nios, tout le monde a un cas d'orchestre Zaka. Moi, danser, oh, ma mission. Et ça, ma paix, bah, danser sérieux. Si quoi, yo, au bima la comédie de danseuses dans la maison, mais ton orchestre, tout le monde on dit, bah, nous sommes à un orchestre, mais ah, moi, j'aime pas danser, l'orchestre, yo, bima la comédie de danseuses. Et puis, privé, mettez, bah, rapport à ma musique. Mon. C'est bien ta main. Bah, non, rien, c'est pélaté, mais voilà. Non, non. Moule, vomi, en tout cas. Et comme elle va danser, moule, faux. Bon, certes, il y a délire, il y a un musicien, il y a danseuse, voilà. Si on a bien un salon, on a un kosi, un salon, on moi 10 000. Par après, dans ces disciplines qui, voilà. Là, dans la vérité, voilà quoi. Il y a bien. Il y a un orchestre et tout. Tout ça, on regarde un mouvement. Après, faut se lancer la suspension et tout. Vous comprenez? Voilà. Mais ça, c'est la vérité. Ça va suspension. Ouais, dans la suspension une fois quand même, il y a Kamoussous. Il y a Kamoussous. Nazara pena ma bête na kati orchestre. Nazara suspension ba moko pour na zangisa qui concert à mon bout. Voilà. Mais pour na mamboana, ils ont des délire, il y a des musiciens tous julango ba suspension trop donc. Voilà, ça la ma trop na orchestre nyos, surtout ba patron ou ba colo nango. Kitoko ba onde kutu donc. Comme patron, c'est que bien orchestre en tout cas na sala ngoti. Pour na orchestre na pena. Na tchaba discipline parce que pendant on a fait basse on a rappelé moi genre so bimana ya ko manquer au respect que patron na tout monde en trop na ba groupe ya wana na tira leçon. Merci beaucoup pour qui déplique pour Mbania Sazoloba na ebika depuis Irlande. Jean Bouzi depuis Irlande, Bijungolo et Diaka, Motema Moshingolo Nasi Bozav Maya Rosepela. Pour nous a tout changé de corps, tout continent pour vous là, et zobeta makasi libanda, et monsieur Koko aussi la bonne hôtel, ou rapenda mais qui te remakasi net au côté à pour tout continuer émission Nabiso. Pomba, au quoi Sabiso, yo tango kota ba danseuse ni okutara na maison mère. Ba nakuta BBC Linda donc équipe wana bina ba cuisse de poulet de to côté na onzela moko ba mamu ouais ba danser ba sugar ba msuba ba mondongo ba ku ko rejoindre biso ba tikana na mona poto ouais ce qu'on a na depuis pour Mania tout le monde aura ba mission surtout sur ba longo orchestre net na maison mais avec dans sur ba longo boy oh bureau za mabe n'habiter yo okolo banini par rapport à bateau bazaki pembe ya wera yo pour mona banko ba Elliot mondo be basala ba vie moni pe à sonam basala pe banko to bando mi masango mo mabe pa wera pona yo bon nga pena e komelanga ya grave pe ba ko mema mo ya ba lukuté léger quoi donc eza pena na en vouloir biroté nga ya mana longa na mambo biroté quoi bon ba kine ba beta c'était bureau za mabe vie fafanta bureau eza rapona ni parce que ba 12 pesa la rat moninga lo ba ernest wenga musique maison mais za place moko succès makambu tout balar mon place succès makambu tout balar za place pe jalousie ezala makasi voilà so 12 ans to yoka 12 za nini za code na bino ya wenge 12 ans za kani za mutu za code donc roza pena ba bi pena ke ne ba obeta na bango mbata mais ba tiko pe répétition pour ni atoka elo moi bien dans la ba ya ba code belé le code de belé au sala combien de vocales au sala na monyo tenka denzembo mais nzembo mso sala mystère peda grande partie za nga msupe fabus à chaque heure mais grande partie débit stoko ta refrain eza nga
Yom to comment? Voilà, les nga mais rebika ndenge orchestre bakomaki CG Elliot. Voilà. Ti ba chanze mbona Elliot mystère eza nango Elliot te. Ouais. Yom to liara mbongo to mbongo te bon. Elliot mtalia mbongo. Ouais, to bokota. To mokota ce que la katimini. Bon, ça c'est normal, biso to yaki biso ya importer ça sa carrière na biso ne to sali yango bo. Ouais. Importer ça qui ngwana par après tout l'ingénieur musique trop qui to s'imposer que batbaye babiso et puis court ici lelo to yebana presque na ba territoire rebellé. Voilà important ngwana. OK. En tout cas, merci beaucoup Tozo Keka na chité moi moké pour le l'actualité na si bozo comprendre ndengeni depuis qu'on beta li solo na na maison mère. Donc vous avez aussi la place Bozali Emmanuel Kimpioka depuis la Suède na sur CP makasi pour yo oyemba banze ba depuis le roi yo tourner mutu osa déplique donc na sur aux enfants on CP l'artiste no yo pour parce qu'on est na yeba tango bochaka banzembo neto nzembo moto ba papande za bakomi nzembo auteur compositeur mbongo wana e tango ba nde ba banzembo za ba sire yango msusu na sensi na nini o na sokoda to na sasem est-ce que bino bozo rappeler mbongo to za kindaka ba ndoki kana ndinga wa son normalement biso to raté parce que moto o bakoma ikombo na yende mutazo yem tada reconnu kuna no banzembo nyoso salo tiki batiko koma kombo note da ngate nga bakoma kombo la ngati bakoma kombo la ngati voilà donc ils appellent grave tiens ils appellent grave tiens biso da ki carrière non tout ça non carrière cette façon monter banzembo nyoso ndeta ouverture auteur compositeur de plique voilà ya ba pont pour tout se servir dans mokili ya na gravité. OK, merci beaucoup Nassir bozo comprendre les réalité les can orchestre même soit pesi musicien nzembo yemara pour la visibilité mais chicon écoute nango na poche ya mkolo groupe depuis pour maniance ndengna yeba osali combien de temps bando kota maison merci nando longo sala combien de temps normalement faut attendre na sali ba 7 ans ba 7 à 8 ans na kacha wenge musique à maison mère. So ilo ni sala elongo et puis le comme ça bato olomia na Kinshasa baninga ming baza kepota lutikal na e po lukazo mukanda zo mwanzela lukatan ya pema mais olongo la na Kinshasa po ni voyage ezala raté série wana to voyage ezala na et a na homme fort donc na situation nyos na bindeni na ko se démarquer quoi donc na za muto banga te na vie na banga elote na banga nzala te na banga richesse te. Bon, kolonga c'est trop dire, mais kobanga ondete parce qu'il y a mutu sous au kansandie so akiti na se batu bakoma mona zongele su poto ya masango Kevin e sukiwana ya ona binga banga nzalate ya ona mona banzu su po ba longo orchestre fo ba kima no na poto to misu fo ba welela no mikanda zwino mukanda po patake le roi de la forêt donc ngana mutu mona zwa vie na temps réel ce qui vit dans les 5 mutuma ko matinanga te na Kinshasa je lâche l'affaire so ça mec na poto na ngepe na sala ngoma loko esa mona Kinshasa na kenda pe poto na ndenge na ngamoko nyoso to sala lelo eza po to zaki na fondation ya bien ya koleka to chance ya koleka na école ya bien loko wenge musique à maison mais parce qu'il y a ngone ya fondation o nyoso biso to tikali yaka banda kuto ba nini to baksa kaka to ba niveau to baksa kaka donc fondation ils a déjà wenge musique à maison mère il y a important de yangwana longo rasko poigni bonga suna longo ka mo ba malatandi zaki mo trop que aloko Fabrice Alongwe déplique pas ko longo makambo bandano wana aller mo ebika 12 tango ekota équipateur bando nyatono mo ba frein à côté mo tanto mo na oyembi ne dans zamba oyemba pour ça succès bat ba beti mabo na zamba ba Alexandre te vous comprenez du coup ce que ça là qui ba fanatique ba comprendre te na banda oh depuis qu'on y a bunga ton mona ka ki politique wana jamais ko zwanga et puis na ko longana nga quelque part donc ba comment ko étouffer voilà na comment vraiment étouffer après na mona ki
fallait na longwa na longwe nanga par rapport à longwa na respect na longwa te que le comment lettre OK déposer que nga moka la kate même ko ya ba yamba ko OK la kate est-ce que ça na la kala ngate na kenda na ka bon parce que na boyaki pour tout dans le roi de Frévien na moi ba 12 eleke belé na lobaka trop na pesa ba rapport trop na si ve na pichu musung docteur ebi pesa ba rapport trop pas défait yankim pouyi na pesa ba rapport trop bon mon que voilà na place tout ça la ka biso nyonso neza la ka obandi ofinga orchestre uta ba longwa boete donc vomi ngande na benda na nzoto na ke lobby to zaka na respect mon lelo devant orchestre na zaka na respect na personnalité na pour na kina na finga te mais du moins na sala vie na ndenge na okanisa na salango orchestre na petikalika mouvement na to sika ba fan ya wenge musique maison mais na omo temps na ba TV Nathalie ba ya pende ba yemba na télé c'est tout. Na wenge musique maison mère tant ozalaki voyage nini oeza e markayo voyage oye markayo voyage tout le monde ba beaucoup na variété belé mamso bolo ba ngote amso ke voyage boué emo bolali pe na ndako fanatique mo amso mo bolala no hôtel ya tepo producteur amso akimi amso OK il faut mettre matolo voilà mon la réalité en face et ça que biso congolais faut supporter ka koloba pe vérité parce que so muta lobi vérité et comme le cas mutu tout le monde on peut pas ba joueur ba joueur ne sont pas au Kenya ba mso balale libanda en fait ils a bon beaucoup ku taper na réel na ba ka to Kenya voyage moko na Nigeria les rois de la forêt wana vie na sali si baba kufi les rois de la forêt zo vol à Kenya déjà braza pour kita fala yamba la moko libiso to kuta ba difficulté kuna to lala pena na hôtel ba d'une réception à 5 heures to pena réception o nganani o bino bo mona ka yende likola ba na bango na biso na réception et comme non bando tala muninga ya wa mbongo mo wana te to kansa voilà ya ba réalité en fait yango mte ça la que vie est à la vie parce que jamais brosse à côté mon cas rose pour vie à la vie il faut ba réalité à bon voilà faut et ko zangate pour vie à la vie il faut bien à la ma BP il faut à la pour ça que toi vivre voilà. Est-ce que la maison mais bando futabino salaire peine que non chaque 20 du mois bo sali bo te zaika kaso bo beti concert nde bozui to so bo na ba studio est-ce que bando za bambonga ba transport normalement on a côté liboso bambonga transport et ndo za la pena to ndo za bambonga transport par après quelque temps bando pesa ma souti bon salaire so de attend besoin ka folo ba de que to zo ka mais on ndo zo ndeza chaque fin du mois là wana na kosati na loba vérité aux en face il y a nos à chaque fin du mois mais du mois ba nos ba mois mususu ba yeba futibino bozuma ba loso et tout voilà mais pour na ko zo to banda ozo mais kenano ba ki chaque fin du mois te voilà te mais to banda ozo quand même en tout cas depuis Kumbani est-ce que tu beta ma solo il y a orchestre na yo olongwe maison mère yo tracé chemin na yo ozo kende yebsepso nanu ozo évoluer ndenge ni bando longwe maison mère lelo yo mo komi président mamso ndo kasonde wi raosala onko okomo mona ngope yo moko msusu po futa ndaku na mais ota fo na c'est l'orchestre lo mo bo sacrifier ndaku au salon ngo pour différence ni ko sala na ko za la président na ko travailler pas mutu na ba réalité okuté na différence eza makasi parce que oza ba responsabilité est tombé de partout. Kuna zaki ba bengoka na studio sala mais kuna sko yoebi ke poto ke studio photo futa. Donc voilà, ils ont ça ba parmi ba facteurs ça peut être kola na ba mentalité na biso to mi mona sko responsable. Ko sala makama ils a facilité, ils a vraiment facilité surtout ba biso to bandi carrière solo na ndenge mo ke bato ba boya catégoriquement ka ke depuis ki awa yembani depuis ko sani depuis ki pe lisusu nga bet album depuis ki pe siko ba critique wana tout ngai ba no pesa nga méchant mais na boy na oloba na TV kanda na ngaba ndozunga na boulot yangwana na yako bet album ouverture album o chaki ba tout d'accord donc mutu to bi échanger langage pena na mona langage échanger na ba net na ba réseaux sociaux et tout Pecho a beti misiki ko Pecho hymne national ko mais Pecho ebi misiki ko e ko sala nga lelo na koma pe otanga na minoko ba grand mais ezala kité yangwana dans la vie ata bato ba seko faut pas
au désespéré parce que so landi bato mokili na ozo sous les somoko en tout cas la pesi grand mayas ba mbote belé nga ndota na kala ba réseaux sociaux à côté linzela ya mai à côté linzela ya nino mais kotala eboy avec toujours solide na mental na esprit na so la ne ba congolais peut-être nga ba nazonga Kinshasa pour bati kofinga ke na kota kinzela mai ba traiter ba benga na Mamadou Sama soki nani Joana o Amati mais na hôtel ake États-Unis ake Canada sko azui doc na sko bato tout bande ko finga wana na ba réseaux sociaux du coup ba local sous c'est logo mususu ba changer ya finga mais so azaki na mental ya makasti azaki forte peut-être alinga ki a se laisser faire na ba dire wana ya wana pesinga leçon que dans la vie ko kipa o batu ba olobate yo sala o monique yo fo sala ya wana o ngana vivant na vie nanga ata boye bisingo ngana lekyo na etalinga tingana zo sala o ngana koki ko sala po eza pusanga koma lwa yo boyo sozo ba mbono na nzela mabe oza posa biso peut-être que nzela donc na sala o ngana koki ko sala ono kokate na sala ti voilà. En fait, yo tika pe passer pour la maison mais voilà tika ça c'est mususu ça c'est na mususu landela noté non na landela na ngate lelo passeport na pe na za na ya ba visa Europe ça ba visa Europe na kati donc voilà et ça la non l'autre to betali sur la clip na yo na kati clip na générique au sali crimo kabongo au sali scénario bimisi mutu moko na kati na ebité Poni. Parce que tu préfères que ça bongo. Tu veux que ça bongo pour na boire la mututa. Mais na mona kaba tu msusu s'enflammera. Voilà, o amoni zaye. O amoni pezaye mais biso to sali concept na biso est important. Ça les bon poignet. Otali monique na okomate selo ba dire ba tuka ndolo bifuna luganga pe na chrétien poto yebe depuis ka chrétien depuis ka zarabien omoni te. C'est que chrétien fait la musique à Congo pour le kabachanga peka. T'attends total bana propos na ngam sous na be depuis ka zong ça ba tuna réalité. Voilà nga so bungelinga c'est automatique. Donc nazaka na alarme na ngam a. Donc so bunge ngomo e déclencher la facilité. Monde esanka lo bageza alarme ya le roi de la force on ngabe na ngamo mnoko. Nsomo binagenda olingi pena naza mo malamu na ozelo mo malamu bien. Asombena kina bunga na bunga. Voilà, en fait c'est ça. Nako chrétien mutute parce que ton azaki déplique ba te be peut-être bando beta non musique te bando talanga na TV. On dit ma réalité c'est que succès ko les capé pour ba succès dans la maison mère exact ezalilo. Mais ça normal mutunyo sona débit na yazala ka bongo ezare ko botema ya mwana. Obike batu tout bazalaka ticket parce que et le quoi si que bimina mokili après tango comme ba 5 ba 6 ans même et c'est pelélité il y a mbota mana anniversaire et en démonter voilà il faut quoi simer lelo son otanga ma parmi ba jeune lelo c'est que déplique azanon lelo lo be déplique bo obi combien de jeunes na musutu za mona ba wenge ba kombo na mo pe beta matata na ba réseaux sociaux et beta ma kuta tati menga na preuve na uti Angola plein à craquer là que ça qui batona ba oya pourquoi ba oya ka pour ba yokelenga ma te ba yé tu vas Angola ba près là ici na Angola pour la première fois ça le junior tombé ce que tout ça a défi to et chico attention donc peut-être tomber pour moi mais chaque fois qu'on a descendu dans le nom de l'unité parce que plutôt de savoir le moko après tu as bêta romain du moins va pouvoir retenir qu'il y a un studio pour préparer la bonne stabilité. Donc là, comme moko pour le chat, énergie, ma casse, il n'y a pas de bon là, parce qu'il fait les ouvertures. Ouverture, ça va mélodie à danger. Donc il y a qui va pouvoir aussi là-bas, il va pas comparer les deux albums. Mais le chat, énergie, là, il y a le niveau, il y a le colo, on a ça le plaisir, on va mélodie, on va aller dans le cadre. La bonne musique quoi. Mais ça déjà donc on va pour ça contacter la bien 00243 89 18 71 932 00243 89 18 71 932 donc ça pour ce côté la stabilité album 2000
19. Donc, vous devez sur le numéro, on a besoin de travailler. Na niveau na pesa taka na énergie tout et donc nous on a tout ça na vraiment bien na pesa pe na pas le monde ambote na yo simo c'est ça dit ambote na pas le tout santos masa na la au star rico pas parce que ambote venir la union et la famille bien na brocha kabanga ambote na venir et puis à congolais trop na pesa nous sur ambote donc vivre le Congo merci. Ok. Aussi, si on est artiste, quand on a dit qu'il y a une compo ça la vision bien, voilà, c'est de faire un peu sur ma cassinga. Et puis, la possibilité, merci, vous avez qui est délai, vous sur la téléphone, vous sur la tablette, la portable, la vidéo, vous avez mis sur le côté qui sera la vision des vidéos, vous avez mis sur la bande la vidéo. Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de détente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal-Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440 BM Hotel Bernadette Mass. Cette émission est sponsorisée par celui qui est et qu'il reste l'incontestable, indéchiffrable Papy le Roi, carte illimitée, formule Souka. Baba Nadi.